français ya malonga ezate alors que ezana ba privilège oyo ba pesi biso awa ezana ba école mususu oyo ke ezali pe gratuit ko kende ko apprendre langue français ya malonga ezate on komona mutu asali 20 ans na zo sabino 20 ans na kati ya France pour wana na tozo sabino biso moko to sto vivant yango mutu moko congolais avant d'aller en France 20 ans wana ko tolo ba 20 ezali 23 ans to kende na France il fallait sikoyo to comme pas mutu wana pour être mutu wana à l'Axabiso et Sika centre culturel et Zalaki pour être donc les salaba réunion na biso ndeko bandeko ba bolingo 20 ans 23 ans en France bon fungo la mato ba congolais to lobi bien 23 ans mutu wana na kati ya France français kutu mobulu wana kutu to kolanda te pour ezana ngo kamoko général et pas ba congolais belé dans 23 ans, tu as combien de panneaux de lobby? Ah, c'est mieux. Il faut l'acception centre culturel pour. En tout cas, tu as toujours Kendeti ou un apo. Tu as un rapport au Mogo de Gopé, ça n'a pas été dit Makambo Congo, peut-être ça la moi séminaire, Mogo de ça la moi séminaire, Mogo Kuna. Ndeko. 23 ans en France, mais à une place centre culturel et Zalagaté. Ndeko Bandiko Bunda, Bandiko Bunda. Alors que, et si tu as besoin de combien la guerre pas naïe? Ce qu'on a dit, 3 avenues. Donc, première, deuxième, troisième, Nassimanaye, centre culturel, les agneaux. Mais aïe, Bakate, 23 ans en France. Donc, Congolais, il y a Château Rouge. Na, ba, arrêt, il y a train, na, ba, métro. Wanaka, Congolais, yebi. Et, nandenge, ba, kendeke, pa, ba, kombo, banganda, wana, yebi. Totuni si to bandis ko tune ba komba banganda presque banganda dio sou ayebi ya ba congolais place na totuni si ko Château Rouge place ba teksa so ko tuni ma kamni na Château Rouge ba teksa eloko boy wat ayebi eloko boy wat ayebi mais centre culturel ayebi te alors que ça na sima yanda ko esika ya vandi ko kamwa bandeko ko kamwa congolais 23 ans en France yana to zo sabino ke ba congolais. Oui, que Tomi Yokisi soni na poto, ndenge moko ko sakanate. Mingi bakansaka ka Congolais za gangité, Congolais za gangité. Congolais za ignorant. Ba tu baza ba gang. To pes exemple, tala ba Nigérien. Ba Nigérien bazali awa, bazo sala ba makamna bango ba business, bazo kende bazo construire na bamboka na bango. Tala lelo Nigérien ndenge komi. Nigérien soki komi bongo lelo, to bolo ba ke 60% ezala bato ba libanda ya mboka o basala ba business. Mais pourquoi pas biso pe ba congolais to banda sikonde to ju privilège to banda sikoko kita to tonga pe mboka na biso botele melika ka likambo non ba politicien bazali na poto ba leader na bino ba opposant oyo bande ko bazande ko posa bino baza ko posa bino po bango moko situation ya malonga na poto ezate tango biso to yibisa bino ba makambu bozo kanisa neti yo non biso tozo critiquer ba nini non tozo critiquer te to sala analyse ya ba makambu wana ntoyebi leader moko na poto awa leader wana alobi kaza leader ya parti politique mais na kati ya famille na ye ba problème ya ko sakana te ba yoka na kutu bien te mais azali ko se prétendre que azali leader pour lobi yenda kamba Congo lobi ba bongo ako kambela bino Congo ndenge nini parce que yé moko nanu ba problème kutu o ezana kati ya famille na ye azo ko va résoudre ngote et bon mutabongo bino quantité ndeke mutabongo nde yende ya ko ya po kamba Congo parce que ba problème à Congo ezana ba problème moko trop minene kutu to boloba tala nanu pona ba population tala ba nzela ba balabala tala ba et bon yo moko kutu na famille na yo moi ba problème à mike ozoko kozulango solution te o soit na tango nyonso na famille ndeko lo bato ya ko kambela biso Congo a botika rapé ba aventure ko botika ermo ko sala ba aventure tala toujours expérience mingi na tango deuxième république o bi ke mingi bazo sala ba mobulu awa so totali 60% ezana ngo kaka bato yo ba ndeko na bango tango mobuto ya kimi na bokonzi mingi o ba kimaki ba ye awa allez ba influencer na batum so bazana bango mayele te ba yana poto akala bali pour apprendre le bongo te allez on so ba isa bango ka oui na mutu lokola nga mutu ko manipuler ngate
po ngai na tango ya deuxième république ngai nayebi circuit wana nyonso tu oyo ya nani ya deuxième ezala ta na bakanchachi wana nayebi bamakambo ebele ezala ta na guadolite nayebi bandeko ngai ntango nayebisaka bino bamakambo kanisa nazosala baje mais mokolo ekozala ke ngai nakoleka na televizio nazoloba boimage na ngai nazoloba ngwanda place akozala kosumba diarrhée akondima te ke moto azoloba bamakambo ezali ngai mpo ayebi ngai très bien epuis ngai mpe nayebi ye très bien lelo soki ngai napesi mokongo nalobi ete na soutenir lelo gouvernement en place mpo naye kosala analyse naye komona makambo oyo biso tomonaki oyebi ke na ntango ya deuxième république parce que congolais aza ignorant na ntango ya deuxième république bandeko nakoyebisa bino eloko moko ezalaki komona discours bazoprépare discours okomona mpenza mokonzi leader ya mboka azolobaki bon place oyo tokoloba kaka boye mpo tala kaka tokalme kaka peuple toloba kaka boye banini ou bien tokobongisela bango place boye mais eloko moko te kosalama eza kaka mpo kaka tocomplete mpo na discours bazokosa bamakambo mais naye komona ke epai ya Joseph Kabila na gouvernement oyo nazomona misala ezosalama avant kutu aloba alors yango na nga na ekotala tala naza koyebisa bino naza komi-invente te mais naza koyebisa bino makambo ya solo nga nayebi époque ya ex Zaïre très bien nazoyebisa bino nga nazalaka na meme militaire na Kanchachi nazalaka na commandant na ngai azalaka major Ngindu na banzi batumi esika ntango nazoloba bongwanda yebi nazalaka mpe okomona aire mo bazali kodetache ngai na bandaki kokende ti kosala garde na Guadolite esika ya Mobutu ndako wana esika bozo oyo tozalaki kolakisa bino na bafoto esika nani ake kokundola bibemba partout esika tu wana ngai nazala nayebi Mobutu bien nayebi ngwanda bien alors soki biso tozo koloba boye lelo bino nde bakongolais tolobaki bakongolais baza baignorant parce que makambo biso tozoyebisa bango tozofungolela bango bamakambo oyo bayebi nini ngai nazoloba biso toza bazoba te soki lelo tozoloba ke tosepeli mpo ndenge bazotonga mboka bandeko toyebi bahistoire ebele bino bozoloba baibu boyebi pourquoi baformaka unité ya baibu boyebi mpe pourquoi baformaka unité ya aigle na Congo ozomona congolais ayeba nazoyebisa bino boyebi nakoyebisa bino sikoyo eloko moko avant ngai na changer unité nakoyebisa bino eloko moko ngai nazalaka ntango nyonso kokende kozwa rapport na SARM tala kombo nango ezokokima bandeko babolingo ngai nazalaka kokende ntango nyonso kokende kozwa barapport na circo nayebi te bato mingi soko bayebi circo ezalaka en face na palais du peuple mingi bazoyeba komoni kaka circo wana mwa ndako wana mwa esika wana oyo ezalaki ke mwa prison wana donc mwa prison mutwana esika babandaki kopangaka bato na circo wana boyebi combien de personnes bakufa na circo boyebi combien de personnes bakufa na circo bato bakufa ebele kaka na torture mais ezalaki soki batorture mutu après avoir kotorture ye soki mutu ana akufi oyebi eloko nini bakokoma likolo ya dossier okomona commandant wana soki ayebite mutu wana akufi na torture okomona komi na likolo ya dossier akomi ke voir aigle boyebi tina bakoko bake voir aigle ata yo famille na yo oréclame baotinda yo balobi voir aigle donc mipe kouti likolo epai Mobutu ye moko donc kende mokopana na Mobutu ozo solution na likambo wana bandeko yebisaka bino biso lelo soki toyebi nzambe azali nzambe biso nyonso tobanda komona ete Mobutu aza nzambe biso nyonso okatisaka ete Mobutu azali mutu moko oyo ke un jour tondimaka te ke Mobutu akokweya mais lelo bandeko okumisaka nzambe ndenge pouvoir en place lelo ekwei mpe bato lelo bazali kondimaka meme kolanda nzela ya nzambe parce que toza bato moko tomérite donc nazoyebisa bino na Congo wana eza na bato bele bamérite kutu te bazala pemete na peuple congolais